Yabino Ndekwaye lisusu. Artiste, styliste, modéliste, créateur. Moye kolipe molakisi. Mwana ozali molobeli na ye mosali na ye. Lumière Kambulu. Voilà, lokola momesano topesaki mutuna oyo tozwi babiyano nango ebele. Na kosenga liboso merci bandeko banso batindi ba video na bango. Merci na ba abonné na biso, pe merci na bandeko banso bazolanda biso na bokebi banso. Na lingina senga likambo moko na bino banso bozotala biso. Ebele bazakuna bazali na posa ya kosala ba video. Me bazana ba doute, bazana kobanga, bazana soni. Na kosenga ndeko na ngai longola soni. Longola kobanga. Omoni mayele na yo eza très important katina. Na yo wana eza pona mokili mobimba. Partage na yo ekosunga pe ebele. Place biso tozo komate, to place biso mayele na tozo komate ata na makamba Bible, ata na vie sociale. Oya yo ko soutenir. Nazo encourager bino. Bosala video na bino. Numéro za wana. Poster video na yo. Simple. Tozana besoin ya lisungi na yo. Tozana besoin ya idée na yo. Tozana besoin ya pensée na yo. Tozana besoin ya moneli na yo. Ozo sosola Bible ndenge nini. Biso tozo sosola comment. Ah, ozali kama partage. Moto zana monopole azate. Yamalo balanzambe. Pe moto zana monopole ya maele nyonso ya vie sociale azate. Tozo partager ba expérience na biso na ba solo otoyoka na makambo ya Bible. Voilà, nous encourager bino vraiment botinda vidéo na bino ebele. Yesu sala biso kitoko peso sunga pe pranzambe. Voilà. Tozonga na sujet o ezalaki ke soki kaka 5 ministère mutu sengeli ate na lisanga ya basantu. Na kosenga biso susu tolanda tableau ya moto na moko tokozwa quelque chose. Merci na bao banso bazo intervenir na ba video na ba ndeko na biso pena. Wow. Kitoko makasi. Conclusion ewuti na nzela ya Biblia na sujet oyo. Moto nyonso aza na droit ya koteya. Mais eza na ba oyo baza appelé kati na nkolo pona mosala wana. Moto wana fuba yeba ye na Jérémie 3 verset 15. Litatoli na yo na miso batezaka ndenge nini, balobelaka yo ndenge nini, caractère no eza ndenge nini, piève na yo. Soko za na sale caractère, fuba briser yo nano yango. Pona tomoni pe ebele na mokilo tozali. Okomona ki moto pa babengi papa nkolo. Moto tozo reconnaître ba œuvre na ye. Mais sale caractère. Mais appelle eza wana. Ya mozo senga ki fo training. Fo ba ye kwisa yo lolenge ya kozala, lolenge ya koyeba ko maîtriser baka, comme ba ko ye kwisa yo vraiment. Na Jérémie 3 verset 15. Na obetere bino lisolo mokuse. Tato abotingai aza mosala nzambe. Azaki diacre. Alors abanda pena tata nga azaki muta wa commerce. Alors na mboka nyonso ya banda okende kosala ba commerce na ye. Abanda kolona ba église, azolona ba église, azotika bateya. Ozomona pena na kati ya mboka Angola, ezana presque ba province ebele papo ya ngai ya botinga konko Daniel Kambulu, alona ba etonga ebele. Alors nazaka présenter mais oza masolo mama oya boti biso mutabetela kibiso ekoma na tango na lisanga ya baenge bene
babinaki ya papa tozomona yo oza na kipostola na kati na yo esengi to reconnaître yo comme apôtre. Papa na biso alobi ke naza na motu na kotuna bino to diacre koyi pe kokota lola. Oh oui, apôtre pa koyi kokota lola. Oui, comme soko otamboli na bosolo okota no lola. Oui, ok, nga namoni na remain kozala diacre. Papa na biso akufa diacre, mais diacre moko oyo asali ki apostola oyo ezaki kati na ye. Yango na kosenga na biso banso ndeko na ngai kowelela te. Kowelela pe te oteya. Kowelela pe to banocha kaka na dirigeant na bino. Non. Kolota ngo pe te. Zala yo. Soki obotamaki nango. Yango moke ko booster. Kate mais lisanga ya basanto mona pa keno babandi ko sosola kete oyo azali na eloko na Nzambe. Yango na koloba ke conclusion na biso na réflexion oyo ezali kaka Bible nde epesi biso conclusion nango. Comme moto nyonso esengi la teya. Mais toza na ba appelé oyo esengi so basala travail mo comme na ordre oyo ya Ephésiens 4 verset 11. Mais Ephésiens 4 verset 11 wana autaka na groupe ya lisanga na kintu adi wana na mayanga ni wana. Sko moto amonaka Ephésiens 4 verset 11 moto amonaka ye eza Jérémie 3 verset 15. Babandi kobenda yo obanda kosala mbolaka bazobetelo pe ba experience na bango bazotaliso pe na Biblia mbala moko yo moko banda ko booster eloko na Nzambe bandiko molimo santa bandika ko booster mo pup le koma na tamu na ngo mosani pup esekui ale et lâcher ba fluina. Voilà, komi merci tokutani pona sujet oyo kolanda Nzambe na lola mona bino pe tosengi ba intervention na bino ezala susu ebele koleka.